ASTV Media. Aimez, partagez et abonnez-vous. Mbote balandi nyonso ya ASTV Media question time toyeko éclaircir pona liwa ya Général Ekuchu Wanzanga Michel oyo akufi na grade ya Général Major. Général Ekuchu a servi mboka na ye sous drapeau kobanda bolenge na ye lieutenant tie kokoma Général Major. Abundi babitumba nyonso tu ya ndenge na ndenge bagera Moba, bagera Afdel, baguerre ya RCD Goma contre Musée Laurent Désiré Kabila. Ati une époque ya Félix Tshisekedi akutana ginaye. Donc azali général oyo ya bureau climatiseur te vine mobimba élection na Zamba ko bunda pona mboka. Ti alati pete wana za ko mériter yango parce que eza pete ya lokoti te. Mais soki to ko beta tangwa boye po sango ezali ko tambola Général Ekuchu famille na ye eza na difficulté pona kokunda ye pona kosala bobsek na ye. Alors toye kobisa batu bolongola hypothèse wana parce que famille ya Général Ekuchu ekoki kolemba na kokunda ndeko na bango te. Général Ekuchu azali na bandeko oyo abotami ya mibali pe basi, azali na ba cousin cousine, azali na bana, azali na ba nièce ba neveu pe azali na ba ami et connaissance. Donc kokunda ye kokozala na difficulté te. Alors bato bazotambana na bureau ya bakonzi to bakonzi oyo baza koloba ke Général Ekuchu liwani eza na difficulté mpona kokunda ye bolongola yango na mitu na bino. Général Ekuchu soki famille na ye elobi ekunda ye ekotelema pe te me ekovanda me ekokunda ye avec honneur. Ekokunda ye na bahonneur nyonso famille nyonso ekundaka bandeko na bango. Na ba niveau na ye famille ekokunda ye na ba niveau nyonso tout ya honneur. Mais le problème est que Général Ekuchu a servi mboka bolenge na ye mobimba na se ya drapeau. Ba bayebi histoire ne voir même azwa ba masasi pona akufa pona mboka Congo. Alors azali fonctionnaire à l'état. Yango wana moni lokola azali fonctionnaire à l'état pa kufi na grade politique. Grade politique ya général ezali ba ramo kona ba ministre. Alors soki ba musicien o baza ku ba fonctionnaire à l'état te baza l'état za kokunda bango ba comédien ba théâtre l'état za kokunda bango mais mutu oyo a servi mboka na ye sous drapeau pe azo ba masasi kokufa pona ekolo na front bolenge na ye mobimba na Mobutu na Joseph Kabila na Tshisekedi et bongo aza ko mériter l'état kunda ye. Yango wana moni lokola aza ko mériter l'état kunda ye, yango wana famille evandi eza kosala ba démarche l'état akunda fonctionnaire na ye oyo a servi mboka sous drapeau. Eli koloba te ke famille crise ezali te, crise eza te. Soki famille lobi bakunda Général Ekuchu bakokunda na bonheur nyonso tu na nécropole cercueil ya cher makambo nyonso koza ya cher na compte ya famille. Mais lokola azali mutu ya l'état, fonctionnaire ya l'état, azali na grande politique même rana ministre, aza ko mériter l'état akunda ye. Yango ba démarche ezosalama ndenge ba démarche esengaka. Ba démarche eza kosalama na état major, eza na ministère ya défense. Boyebi kaka na mboka na biso makambo ezalaka toujours là. Général Ekuchu depuis akufi ndenge nazosala vidéo akokisi pas même une semaine parce qu'akufaki vendredi lelo toza mercredi. Alors ba démarche eza kosalama na ministère ya défense mpona badécamper situation. Ministère ya défense aza kozwa bobseki nyonso en charge pe aza komérite ba honneur militaire nyonso eza kodépendre na ministère ya défense na état major général mpona kohonorer en tant que soldat. Eli koloba te ke mutu akufika na une semaine mbala moko famille eza na mbongo te. Tomoni batu bakei bamemi bana ya Général Ekuchu epai ya ministre Liaou. Ministre Liaou
apesi contribution na ye eza mabe te parce que mutu ntango akufaka ozala riche ozala pauvre bacontribuaka kaka riche ou pauvre soki okufi baami e connaissance bakotia toujours mbongo elingi koloba te ke soki mutu moko apesi mbongo balobake mbongo wana bapesi mpo bakunda général Ekutu non ministre liawa apesaki enveloppe na ye bato ya ministre to banani oyo boza kolobake ministre mutu aza kokunda général Ekutu eza archifaux et archifaux donc ministre liawu atie cotisation na ye ndenge mutu nyonso azotia cotisation na matanga même mutu atie $1 $2 na oyo ministre atie eza kaka cotisation na matanga cotisation ya moke ya monene ezalaka te même bible elobi yango ke mwasi oyo apesaki même ya moke eza na valeur même mutu apesi ya moke elakisi aza na bolingo donc mokonzi moko te aza kokunda to mbongo ya mutu moko te eza kokunda général Ekutu Michel oyo aservi mboka ne avec bravoure batu baza koorganize bobsek ezali état-major général ya république. Je remercie à l'occurrence général Tangofort pour azosala ba démarche wana nyonso tout pour azalaki second na ye et puis je remercie encore général Chiwewe pour azali chef d'état-major général na remercier pe lisusu ministère ya défense et puis na remercier sous président de la république pour na baza ko honorer général Ekutu. Alors bato baza ko loba ke ministre Liaou apesi mbongo pour ba difficulté zali na famille général Ekutu pour ba kunda général Ekutu. Alors botika bato nyonso bazoloba ke ministre Liaou apesi mbongo pour ba kunda général Ekutu botika sangue ke tine Équateur tina Bumba ke général Ekutu baza na mbongo ko kunda ete botika nde na uti koloba na bino tozane sengo état-major général ministère de la défense présidence de la république bazui charge ya kalaka na bango ya fonctionnaire na bango oyo eza kopesa pe exemple na basoldat baofficier bagénéraux oyo meme baza na front bazobundela mboka bayebake mokolo bakokufa mpe bakokunda bango none donc koservi mboka ezali eloko monene ya valeur ke lelo soko okufi bakohonore yo. Alors tosengi ka molimo ya général Ekutu epema na kimia pe molimo ya général Ekutu na momo etambole kota na basoda na biso nyonso ya FARDC baza na front oyo baza kobunda na M23 po tolonga bitumba oyo que son âme repose en paix. Il s'appelle Faustin Kanyeshuri, originaire du Rwanda, dans la province de Gisenyi. Tenez, ce soldat rwandais est parti de la forêt de Walikale jusqu'à Kamina. Il a été arrêté à Kabongo après avoir tué 2 militaires congolais au centre d'entraînement de Moura à Likasi. C'était dans la nuit du 29 au 30 juillet dernier. Il tentait de regagner son Rwanda natal. Et après l'arrestation, il a été ramené à Lubumbashi. Général Michel Ekutu Ndenga, commandant 6e région militaire, fait le point sur cette arrestation. Tujue kama ni kweli huko Rwanda unajua Rwanda. Identite yangu na mwingine yako. Na prefecture ya Kisenyi. Commune Mutura. Secteur Kakara. Série ya Kora. Dans la nuit du 29 au 31 juillet, au centre d'entraînement de Moura à Likasi, les soldats ici présents, Kanyeshuri, le nom est clair, Faustin Gilbert, de la même unité, donc du centre d'entraînement Moura, avait tué le premier sergent Bouhendo Clément, opérateur de service, et le soldat Kalemba Kashawa, apportant à l'occasion, comme je l'ai dit à Lingala, une phonie et puis un panneau solaire, la phonie de marque Kodak. Les investigations menées par nos services de renseignement et justice militaire avec le concours indéniable de la population ont permis de mettre la main à Kabondo si ces militaires criminels, si sa trajectoire de fuite vers une destination que lui seul connaît. Ainsi, je tiens à rappeler aux militaires indisciplinés et autres criminels que leur place est à prison,
dans le respect des lois et règlements ainsi que des instruments internationaux ratifiés par notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont infiltrées à haut niveau. Voilà ce qui nécessite une bonne collaboration avec la population pour mettre la main sur les ennemis de la nation en cette période où la RDC est victime d'agressions dans sa partie Est. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.